Naza mutu na rosa la pena ba faut pas mais na moni mutu na senga pardon te. Le bandeli nanga yango wana na bandi na faire gola. Azali leki oyo azana botosi. Azali leki oyo azoyeba quand même azoyeba ke oyo mukolo oyo boye. C'est ça l'essentiel. Ngana kabi motema na moto alingi nga te. Cette fois-ci nazuma yele odi mama. Na koluka tinga ozwa mwasi ya malamu we. Ngana kabi motema na moto alingi nga te. Cette fois-ci nazuma yele odi mama. Na koluka tinga na kozwa mwasi ya malamu we. Ouais, toza na fit oto sala na lek nanga faire gola. Oyo nazo saluer côté azali. To yembi déjà. Sur etikali kaka to sala ba clip. Après kalate ezali banda bat ba osepela. Congo France Ekara Moulai France.com site ya Tolo Masola Danger Masola Kitoko CongoFrance.com. Bonjour, bonsoir fidèles de notre chaîne Congo France. Bienvenue dans votre émission qui est présentée par la vôtre Audrey Luzolo, Amel 3 fois sucré. Moi c'est l'équipe de la Sosone Lengi. Déjà avant toute chose, je profite de l'occasion pour saluer mon boss Didi Dipumba à partir de Paris. Bonjour mon boss. En tout cas, hier, je suis moi chance à hôtel Simba, moi Lissangu. En tout cas, merci mon boss, longue vie à toi, de bonnes choses à toi. Derrière la caméra, je vois comme ça Alain Yemoko, Alain BCB, jeune à Simabilili. Déjà avant tout, je profite aussi de l'occasion pour saluer mon pasteur qui vraiment ne dort pas pour moi, pasteur Joël, pasteur Georges. Salutations à vous. Kojo Okomonji, Nakata Paris, Noël, na 20e arrondissement, on a déjà. Nazo présenté bino toza lelo daidi bino kande bo mesana omona ba surprise na Congo France déjà wana naza pembeni ya yemoko bozi na le papa de tout le musicien congolais il a encadré pena donc babi asila na été azaka rati lelo vraiment en tout cas aeli bino mo ba actualité marambo boninga qui vraiment boyo kapona boziana toza na papa bozi awa déjà je m'en vais pour saluer papa bozi. Bonsoir. Bonsoir. Papa, tu es bien qui vraiment prévité, tu es aux moins brisque en tout cas, mais ma fan na obélé, baza vraiment na retour na ba question belé babi, mais papa Bozi a kenda wapi, azomo na té na monde ya TV et tout ça, déjà vont répondre dans tout na santé, na moni déjà en forme. Tant que yo la santé ça bien. Et puis batuni déjà papa babi, mais tout ne biso papa wana, pour na autre boka d'abord photo babi, mais tout ne biso papa na secret ne vraiment à moi trop nini pour bo pikili qui pene zali santé normale teinture bena bana kuna, mamna s'opposer. Non bon. Secret zaga que kozala loko sauté donc il est revenu surtout dam. So me la moi appelé Mouké au filmara Mouké et le juste Mouké na ranti pour garder toujours nous très bien. Merci déjà papa ba fan na yo ba tebele ba amoureuse ya musique na yo bazomi tout na mais papa Bozi to rezoyer ou est-ce que faut kaka toza obligé ko kaka banzembo sala kala ou bien azobongisela biso po mambo belé puisque to ki ya ba bozo sala featuring mo na faire rigola na bito so ko expliquer ba tout ba la biso nini. Ouais, tu as fit auto salana lek nanga faire rigola. Oyo nazo saluer côté azali. Tu yembi déjà. Sur etikali kaka to sala ba clip. Après kalate ezali banda bat ba osepela. Voilà donc le rôle ba ngwana mais sinon tout ça sali déjà.
Merci Bozi, Papa Bozi, au poni kaka faire rigola. Pourquoi pas qu'on a la peu jeune leader Babimi Ebele, président d'orchestre de la 5e génération, comme moi énorme, musicien baza vraiment belé, totangi ba héritier, ba Fabrigas ba tebele, yo poni kaka faire yé mutoya qui vers yo ou bien yondo kenda qui vers yé. Bon, au moins ma solo nyo surtout eza toujours et le nyo surtout eza rané bandeli. Les bandeli nanga yango wana na bandi na faire rigola. Azali leki oyo azana botosi. Azali leki oyo azoye ba quand même azoye ba ke oyo mukolo oyo boye. C'est ça l'essentiel. Likambo e bandaki ndeni eza na tina te. Tozo sala ka featuring. Eza na tina te ya expliquer e bandaki boye kendeki boye lekaki bote. Eza ka to sala featuring na leki na ngai. Mais et peki cité que balé comme sous na salle na bango te que on a linga bango te. Bango surtout baza baleki baza pe bana. Donc comme sous souper to sala pe na ba misusu. Ok, d'accord, papa, Zana, papa, la bisognon, oh, nous sommes vraiment que après, on s'est featuring na papa, papa, Zana, awa, pour le moment, on a évité papa, osa, pour combien de temps, parce que votre babi, osa, moins trop poto, bah, comprendre, osa, awa, ouye, qu'on s'installer, osa, pour combien de temps, bah, vraiment, bah, mais un peu, qu'on mituna, wana. Nga naza te ke on a fana na poto, nga na fana pe kana kata Kinshasa, mais na bimarande mingi. Comme ça, on a vu ces aussi en Robima. Tant qu'on a bima, c'est ça le logo exact. Donc c'est en Robima, on a bimara, on a papoto, Afrique. Bon, dernièrement, on a eu Tikoya, Nazalagi na Nairobi, Bujumbura, donc Burundi. Après, Nake Paris, Londres. Donc tu vois, on a Tambolaka, Netikaka, Mutoyo. Azap na bopikili kinengolobi faut otambola. Papa maman lobi mutaza bopikili ki faut otambola donc so nzoto zana na makasi bimaka salaka pota otoyebi lobite. Mais papa to batobele bazobi tuna babi lelo tu es compté parmi les grands. Il y a musique congolaise, non seulement congolaise, mais d'ailleurs parce que Toyo Karabé, musique non partout. Sur le lot total, Toyo Kaba ces années-là, déjà dans la Côte d'Ivoire, Toyo Karabé, musique non pébé, Tamaka, partout dans le monde. Batou mi tout dit, mais papa, ouais, lelo aza de sous-souté, paix à son âme, à Koufa, mais batou le quoi, papa Bozi, na Bakoka, et puis qu'on tombe la moi musique, mais on dirait aux anneaux trop ndaku. Trop ndaku, ça l'a raté. Les Arabes que. Musique est la makila donc musique est la boulot na boulot musouté et ça le net yonenge ozo sala journalisme donc et ça boulot na kasi soki lelo balobi ke ozo sala ngote bon na so défendre mais ngana oloba ke musique est musala sur le marché on a aussi lancé toute une histoire. Album toute une histoire Oyo ezali na volume 1 na volume 2 eza sur les marchés. Alors na sur le marché il faut kotala na kisasa awa po bazwango ezali na Greco musique Oyo azali situé na Grand Marché. Donc na Paris eza na Yuyu musique. Na Braza, Ezali, na Bono musique, na Rimbaka et pas Norbert Bokilo. Donc tu vois, tout ça a toujours na Kacha Masolo. Bon. Et puis la difficulté, nous s'est passé pour le moment. Toi, tu as producteur, distributeur, donc la vente comme moi, mon boulot, mais tout ça. Merci beaucoup Papa Bozi. Reine Zang, maman bonheur, la fille en Champagne, fille à tes mamie, mais n'a pas arrêté à Boyare.
Roméo Matadi Mastananga ya tongo 19 ans d'amitié, c'est pas facile. Bonsoir Nayo, Roméo Matadi, garçon plaisir, le Mbinga de Bakongo, Bisuko Zomi, bonjour, bonsoir Nayo. Et Frazi Minoukou, Rifram la douce Béa, ma grande sœur Naramoro, grand Célange, Moutasimi Sanga Soutane Yesu, papa Yeyo, papa Babi anti-choc, ils ont évolué comment? Est-ce qu'au moment ou bien ils ont continué, au tiki petit bassal la tondeni? Non, mouvement Zali, au début il y a tant où toza, la ranci ba concert penezate, ba concert ezate, ba mouvement surtout eza stand-by, mais mouvement Zali, anti-choc Zali, donc toza ba to répétaka chaque mercredi, toza na matete pas honorable Nerombungu, chaque mercredi, chaque jeudi, toza na Popo Kabaka, na les prophètes. Tu vois, donc orchestre, tu répétaka, orchestre, tu betaka. Tu betaka selon dengue, Bengsibiso, voilà, bilomone. Voilà, papa le but à Betara selon Bengisi Bango, donc producteur au bazar vraiment n'a pas ça, mais quand on peut que Zongi Salissou sur ces années-là, ancienne musique, oh ya papa Bozi, Toyo Kabiso, Toyo Kabanzembo, et Belé à papa Bozi, oh vraiment, et ça la biso plaisir, ceux qui le bon boyo quand on attend à concert, tout bas producteur boya vraiment, boya beau soutenir papa Bozi, Azana biso awa, Batebele, Bakanse peut-être à Kenda Potome, à l'Obike. Qui chasse à Pesambokane, Ayakanae, derrière Mikolo Azawa, oh, nous sommes vraiment à papa Bozi Aza la Kinshasa, Bolukae, featuring, jeune, la 5e génération, en tout cas, papa Bozi Azawa. Papa Bozi, déjà, tant où oso continuer carrière, parce que les gens se demandent, mais papa Bozi, a tika musique, bébé, papa Bozi a tika musique, paf, botomona, ça featuring, n'a fait rigolo à Babi, on sait que papa Azana nous. Talawana et Zanan. Et là, on y vraiment peut voir, tant où à Jésus qui est tant sous ce peu, moi, voir comment moi, bilingue, mais Toyo qui déjà que non, osa déjà dans le banc, parce que Toyo, nous avons un studio, donc déjà, voir Ezakaka, secret, nous vraiment Zanini. Car secret, on a tout à l'heure, secret, Zalika discipline. Moi, je vois Eza discipline. Premier bon, on a vu Ezali souffle. Voir Eza discipline, voir Ezali. Et le rognon surtout, il faut utiliser mouké, celui qu'on lia mouké, comme la mouké. D'accord, papa Bozi, na 5e génération Oyo. Nathan d'habiter conseil nini au coco pesa na ba jeune parce que musique ya lelo ezam sous ndenge ya musique ya kalaté musique ya kalato no mona poli na musala toyoka papa wemba beti papa Bozi beti zaiko beti donc ba comparaison ya musique wana to mona ke non awa muto aleki o aza o muto asali boazong si bo mais lelo na musique to comme mona ba polémique ya musala ezali sous c'est comme polémique mingi o azu moi c'est aboye o azongi si bo mais bino na époque na bino maka moi tando ka moi trotter peut-être on va dans ça musique na bino avancer par rapport à 5e génération conseil no ko pesa bino ba jeune lelo. Le conseil, ils ont tous les conseils moi mingi. Premier ezali ba jeune, oyo ba jeune bon, ba sa musique na bango bien, ba sa musique na bango na yebi que toza na division ya public est commis divisé. Ils ont ba public mususu o ba lingi na bango ba makambo insanité. Bon, ils appellent le public mususu oyo bazo se réserver balingi en hôtel. Mais le problème est que public oyo balingi masolo ya insanité bazande belé. Tu vois? Attention oyo na place somo ba ocha banzembo batina nzembo ya makambo mystique té bato ba bougera tête na ba boîte. Ce que batina nzembo ya makambo mystique on na bato ba bouger. Conseil na ngeza lika ke ba guerre ezala na musala na musique guerre ezala na ba vie privée te yemba malamu bina kitoko sala ba composition kitoko soko luka parole guerre sukawana ezala makambo ba vie privée te famille. Papa est-ce que koki moi ezate vraiment zongisa biso na 16 années là
nzembo moko pena o yo moko ebi ke eza préféré ya banzembo na yo o vraiment moni ke non nzembo tant on a bimisa quand eza pena na bolingo nyonso donc obimisa bo casité non vraiment et puis batu ba consommer ki yango lokwa nzembo nini po betela biso moya extrait maman ngala za banzembo ebele eza pasi pona ezali vraiment pasi makasi donc na banzembo ebele banzembo ebele donc eza pona ngai ezala difficile batata mususu excusez papa bozi batata mususu baotala biso déjà bazo bamoni déjà basi basepeli babi bozi na baozela moi a capella ya ba 16 années là oko sepesa bonga tala moi elo moi mukeka il n'y a pas si même on a évité chance bon Alain Zwanga alatala papa luka mo nzembo vraiment oyo et sepelisa moi batu ma ba consommer moi trop azo luka talaka vie donc répertoire plein. Donc, tu comprendre, il y a un répertoire plein de titres qui est belé. Donc, voilà, le temps, papa a réfléchir. Nandé Bonini a Gina Ikali, mon conseiller privé. Mon bal a cash. Il a choisi ma tata député Kassavou, le numéro 10. Bon, voter pour un changement à Kassavou, bon, voter le numéro 10. Il y a Willy Moucheni, 00243, le grand code mondial. Veut dire, il y a un Makambo, il y a Willy Moucheni, non, la vienne en la canne zala ya Willy Moucheni donc déjà kalaté na Kinshasa donc yo vraiment ozoya aussi ça m'a bongo banzala penawa vient habiter so pena aux yeux déjà moi idée tonde nini je m'ala au canton ba chango terme lege belé bon on a mona boyemba pena comment DS et beta mape nzembo boyemba na DS comment na oso yemba ngo ya pas longtemps wa na oso yemba ngo Alain mais quand on rafraîchir en mémoire to oso yemba nzembo ngo na yo awati nzembo mo boyemba na DSP boye bah oui ngape wori ke mo matata non vieux batu manga na otikate po batu mo baza posa baye ba pesa donc moi extrait atteint nzembo moko vraiment surtout ba tebele pe ba oye ba mo na papa bozi bo baba mais est-ce que ye wana mais tant bo yo ka voix no ba bien oui effectivement ça vraiment ye nzembo tebele so ba ketana nzembo oyebi ngana de prier aïe pété baninga tokolaka baninga tovandaka bakoma lelo basi ya bambala oni olingi otikala na via kidiba pardon olingi eza nzembo oyo emarka même biso kutu to abana tokoli meto ya tokuta banzembo wana na oluka nzembo mo boye ngana kabi motema na moto alingi nga te cette fois-ci nazwi mayele odi mama nakoluka tinga ozwa mwasi ya malamu we ngana kabi motema na moto alingi nga te cette fois-ci nazwi mayele odi mama nakoluka tinga nakozwa mwasi ya malamu we voilà balandi tout ya Congo France boyo qui déjà tozo chité la biso vers la fin déjà émission comme nous on a souka en tout cas tout a été dit. Papa Bozi vraiment qui clair et ouvert nabiso voilà Papa Bozi déjà année comme Nasuka moi conseil en général juste en une minute moi conseil au Europe ça pour la biso ba o to simba moi lisango pe ba chroniqueur na ba chroniqueuse et puis na ba o pe ba simba lisango pe ba langa nzembo moi conseil vraiment en général biso tout obima vraiment ba bénéficiaire nango. Bon, bah, conseil, moi trop conseil, que bon, il faut, aux journalistes, cause à la
parti prité. Donc journaliste ça là naître dans le sens que au parler pour la bataille surtout. Et là on a remarqué la génération en haut, les journalistes va comment abattre. Moi journaliste ya Kingandi. Oh ya Kingandi. Mais pour ça musala malamu ezate. Cela veut dire mutu oyo yoza journaliste nae. Attention à zo dérouté. Moi loba c'est ça. Voilà conseil dans autres pays. Et puis son a que côté à artiste non senga que bolingo ezala. Toro banda 2019 bolingo ezala batika ba guerre ya pamba pamba ya koyina na pamba pamba ezala mona sens te. Musique to sala to bunda na musique to bunda na ba vie privée te na ba jalousie te pour moninga tonga ki meuble ya wana yo koti okoti oti ba okomi na haine parce que moninga tonga ki ou bien moninga sala ki boye ou moninga soma ki voiture non zala que moninga asali nzembo yo sikoyo sala nzembo oyeleka yango guerre na biso ezala wana conseil na opesa yango wana pona 2019 tozala lisanga tozala na bolingo tozala na boboto nakanisi ona kwa oloba yango wana. Ah, d'accord, Noël Ombeto na 20e arrondissement wana omoni papa question moi juste souke yelinga vraiment papa posé azane na rancune te na musicien ou bien na mutu moko autant mususu nde to comme na fin de l'année bo ko senga moi pardon po to comme mona pe belé afingi tata no afingi mama no afingi pena bozali no afingi pena maramno no sommet azelika à décembre pour sengela ngo pardon est-ce que papa boza za na rancune moko te to azana mutu moko blessé te to azana mabe moko asala te oyo lelo et comment peut ko culpabiliser fin de l'année yango déjà c'est le temps na micro à Congo France soy mo ba pardon pena ko kozala papa bozi Naza mutu na kozala pena ba faut pas mais na moni mutu na senga pardon te. On se reproche à rien. Donc, on s'en a pardon à Zate. Bon. Surtout toi, surtout toi, Baba, problème. Hein? On a des problèmes, on a danger. On a reçu la moutou pardon. Les gens ont voté. Mais, on a moutou combattu surtout. Papa, est-ce que la moutou moko autre comme l'angawa? Ronald, sécurité sociale. Boss Ronald, sécurité sociale. Abinatou n'a pas posé à la master mort. Je crois David, ou je sais pas, n'a pas moi trop. Abi, David François, vous allez ma tout le temps aillé. Ceux qui peuvent en passant, au peut se bambote, pe na ba connaissance. Ouais, là ba Mr. O tozala zalaka. Ça Claudia Bidjame. Bonjour. Célé Mpiana, le bombardier, Rama Miezi, Monsieur le maire, JP Loboko, Fizo Kamba, Grand Maître Costa na Luanda, Grévi Futila Liebo na Luanda, Bambo Teatro, Zolamboa, Wazé Belé, Dondaskia la Tour du Monde. Papa Lukombo Marcelo na Luanda, Civic Bolodjoa à Onakshasa, Gabi de Bronze et son équipement, Hôtel Sendoué, donc voilà. Et puis Nayomoko. Merci beaucoup papa, comme on a vu vraiment la souka, merci vraiment, c'était gentil à recevoir vraiment na plateau na biso ya Congo France, te belé vraiment vous a surpris au monde, merci vraiment de tout cœur.
Déjà là, je m'en vais saluer. Et ça, mon on appelle ça une dédicace spéciale. Dani Timba Makia d'Ina Italie. Donc, il y a vraiment des macambo. Dani Timba. Yo bongonanga. Rose Tindika, Rose Rajabu. Papa, déjà, moi, mot de la fin, parce que comme nous sommes vraiment au Kabouana, moi, mot de la fin. Mot de la fin, Kakake. Nzambe abattre la biso. Nzambe abattre la biso. Au moment de la fin, Nzambe abattre la biso. Tokota 2019 na bolingo. Voilà. Tokota 2019 na bolingo. Biso artiste. Na ba journaliste biso surtout kota na bolingo pour 2019. Voilà qu'on finga kotonga na ba crash inutile. En tout cas ils ont sunga nango ba chroniqueur na ba chroniqueuse ils ont sunga nango pe ba musicien te papa Bozi bo j'espère que boyoki alobi musala pe mena remarqué on dirait pe secret ya papa Bozi eza moi ko ganga te papa Bozi alobane na se na mo ma secret ne peza yango na po ko ganga ke ba aux opération gorge na ki mokolo pamba papa ma ganga neta lobane na moi c'est vraiment en tout cas merci beaucoup Paola Schengen mabanga ya ngwana ba mbote no ngwana de la part de Alain BCBG. Alain BCBG derrière la caméra déjà il me signale que to comme il a biso vraiment na souka grand-père Bozi na tozaki na ye na plateau na biso ya Congo France. Déjà pour aujourd'hui moi je vous dis bisous bye à la prochaine. Congo France. Ekara Moulay France.com site ya Solo Masolo ya danger Masolo ya kitoko CongoFrance.com